Nzambe alobaka kaka na mosene teme mosala Nzambe aza sensible spirituellement ya ko makambo o ezali koya osomona do ayiko yeba makambo ezali koya ata Nzambe alakisi te ata Nzambe alobi te me kati na ko Nzambe oli Nzambe eza ko prevenir yeba makambo oye koya avant pona ngai na sambe la kabi pona mboka na ngai mais il y a beaucoup kati na mboka na biso makambo kobongisa ezali so babongisi yango te ekozali kama il faut bakonzi boka biso makambo kobongisa ezali il faut peuple na bakonzi to vanda to solola makambo kobonga pembo na biso ekende liboso milimo ya batwana elelaka milimo ya batwana elelaka donc bakonzi bamisala ni mabe mingi et puis basali ba peuple mabe koleka bakonzi ba travailler pour na bolamu na bango pour na intérêt na bango jamais ba travailler pour na intérêt ya peuple non valable et ça na mboka na biso bato su banda botama ti akufi atikale ko sala te atikale ko zwanda ku te atikale ko sepa na mboka na yete mutazo kufa molimo neza kolela bana bazoli ya bien te bazola na malamu te omona fay moko biso tobotaka mwa mingi omona babuti bana 8 9 bazofutra kaka na studio papa la mama bazola na kwe kuna bana batonde na salon muso ala likola frigo ko secrétaire valable ezama wa mingi mokonza mboka nde mutu akorassembler bato na ye po baluka prophète ebisa bango qu'est-ce qui ne va pas pourquoi ba malédiction oyo ezo likola mboka mais lelo te lelo oyo so kutana mokonzi moko oyebisi ye vérité azobona kozali contre ye oza contre régime na ye okoriske bakanga yo baboma mwasi na bana to botola kati ya boloko oyo eza yango te. Il faut pas continuer ainsi dit le Seigneur. Pour être solution, elles ont manama kamwana. Mais na mboka na so division za kusakana te. Même à partir basali ya Nzambe, basali ya Nzambe pouvoir bazali, basali ya Nzambe opposition bazali, on ne peut pas zapper opposition moko okomona oya za pour Katumbi. Azoba makamndenge na ye. Oyo pa Fayulu. Azoba yonde mutunza baponi oyo pa sesanga azoba yo peka mutunza moponi ya mukwege azoba yon mutunza moponi kobosa te ya Fatima te bazoba ke yondo za vrai béton yonde mutunza baponi bosko nzamba ngoponi batu combien bosa ni moko patriarche pasteur gala sipa bakinza mapona ki ayo moko monaki siko ya vandi ni azolo basolo kote lelo kulune koti makasi komo boma batu mo koti quand même quartier neti quartier ba kimi quartier batiki bakuna quartier wana Patrick je fais ça bakela siko pona ko kangelo ko wana Patrick to eka po bino boza ba lusu ya Nzambe to ko sala nini vraiment souffrance abu ngana ko pesa faute na bakonzi nyonso yo bakonzi bazo kango bayebi yango mais bazo sala nini batini ba policier bazo et puis na critiquer ba policier na bisote. Mais un policier, toi, pour Azala, un policier, il faut que tu oyo atanga. C'est ça. Plus par la policier, la mission atanga te. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mon mani. Loboko na tata ese moi Nicolas bani na mina ye. Ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, Oh na Vincent Makeba. Bote bandeko balandi ya Ciel Vert TV chaîne ya Bonzambe merci beaucoup na ba abonné na biso mambo sala kati na Ciel Vert TV pe to mona vraiment ba émission bozo tala ba vezo bakisama Nzambe ya lola Nzamba basakoli Nzamba basali ya pambola bino lelo suto na Ciel Vert TV na émission na bino oyo bolinga ka sala ka bino bolamu
naye awa na résidence c'est toujours ya pasteur Vincent Makela parce que toyaka mingi pa patriarche Vincent Makela parce que alobaka bien batumi babengaka biso bakomelaka biso basepelaka bafestaka mingi l'homme de Dieu patriarche Vincent Makela parce que lelo basala nzambe ya solo ya kitoko balobaka bien baza su mingi te so mon biso toyaka mingi ko se diriger vers patriarche Vincent Makela parce que aza na l'art de parler parce que nzambe alobelaka ye yango toyaka mingi et pas na pour apesa biso ba révélation vraiment na sengi ba abonné na biso bo s'abonner bo partager be émission et rosala bien nazo ko pesa patriarche Vincent Makela mbote shalom patriarche shalom valable ingénieur Makela Cédric nzamba pambola yo nzamba pambola ba baso ba kolanda biso partout bazali ba landaka émission ya balandaka chaîne ya Silver TV ndenge tolobaka chaîne ya Bunzambe nzamba pambola bango na kombo na Yesu. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela vraiment bandeko pe bayambi yango na ko ya malamu patriarche Vincent Makela ndenge ni santé ndenge be émission sali oyo omoni yango ndenge ni bandeko vraiment vis-à-vis pe ne babengelaka yo ndenge bakomelaka yo omoni yango ndenge ni non be mission ke non malamu et puis surtout na kumisi mingi nzambe parce que na mona chaîne social Vert TV ndenge tozaki na bato baza kolanda bana nzambe bamipesi su mpona kolanda chaîne na biso tika te kombo ya kolo ekumisama na koencourage bango basabone su mingi mpe batalaka bemission ko bandeki no suka ekosala bongo malamu mpona santé eza mwa moke malamu na ngolo ya nkolo ozomona banzoto yango ekomi kaka lelo olamuki boye mwa mingai lobi olamuki boye mwa makolo pasi lobi kuna mwa maboko pasi voilà donc voilà eza ndenge wana bon mpona vie spirituelle loka toza kati na nkolo nzambe apesa so pema azolakisa bunzambe kati na biso je suis très content de ça omoni soki oza na bomoi pema oyo tosomba yango te moto moko aki opesa yango te mpo apompe yo pema bobelesi nzambe nde moto abatela yo kumisa nzambe nakumisi ye mpo abateli ngai abateli famille na ngai abateli biso nyonso abateli mwasi na ngai na bana abateli yo abateli Pasteur Flamme abateli bana na ngai nyonso baza na poto neti mwana na ngai Esther Mabengele Diamant Noir nzambe apambola ye na bokilo na ngai nzamba pambola bango frère Yves nzamba abateli papa Edi abateli évangéliste Edi nzamba pambola ye bapelne esalaki nga bien abateli sœur Margot nzamba pambola ye abateli mwana Nancy mwana Popi ma fille abateli sœur Mati abateli papa Nissé abateli sœur Mimito Maduda na mobile ne papa Yava abateli frère Lievin na mwasi na ye mama Gigi appel ne pesalaki nga pena bien nzamba pambola ye abateli sœur Sylvie Kigalu frère Lievin apesi yo merci mingi na geste oyo osalaki vraiment nzambe aleka na ko pambola yo na mwasi na yo abateli Sylvie Kigalu ma fille chérie nzamba pambola ye abateli Moyuma abateli frère Cédric na États-Unis ndoyi na yo abateli Brigitte Mpangi abateli Yanzes Espérance na mwasi nepe mama Brigitte siskale motema nzamba pambola bango abateli mwana na ngai Koko Ping Pong le grand comédien nzamba pambola ye sans oublier grand prêtre Mangobo abateli apesi ye bomoi ye oyo asaki bango bayebana grand prêtre Mangobo na mwasi ne mama Fatou nzamba pambola bango e abateli pe Igeti Mau na Hollande nzamba pambola bango en tout cas nzamba za nzambe malamu ye oyo azopesa biso santé bato babikene mikolo na mwa munene merci mingi nzambe azwa lokumu pe merci mingi epai ya mon œuvre d'art nzamba pambola ye mama Bene parce que omoni Flamme alobi okumisaka mwasi no mingi oui mwasi azalaka mama te mwasi nde azalaka mama mwasi soki alingi yo te okokonda soki alingi yo te okonda ko tio bamala lese moko boye tio omona pe tam soko supporter to bomi libala mais bon makambo ezangaka te mais biso toa makambo te mpo toza bachrétien toa bo couple moko basali ya nzambe ngai naza pasteur mwasi na ngai aza servant de Dieu soki likambo ezali na ngolo ya nzambe tokolekisa yango lokosi comme si rien n'était nzambe apambo na manso azosala pembeni na ngai surtout na batemps difficile oyo omoni otangi na bamaladi ya grave mais asupportaki yango ye moto alambaka na liaka ye moto aservaka ngai nzambe apambola ye apambola bokilo na ngai
Maman Marcelo, pour botter la yem, abota, maman Bene, Nzamba Pambola ye. Nangobe ngamos nanga maman te, mais azako la maman. Parce que maman de azate, yen tape me nangai. Abatra pe bokino nanga mobali. Papa Ous, Nzamba batela ya sunga pese bomo molai. Abatra fa makela pe église va de Bereka. Donc Nzamba le soto sambela zanza malam pa Cédric Makela. Donc azanzambe oyo soka lingiyo alingiyo kaka. Voilà. Tant so mon appel tant susu makam susu azol lekisho na ngo oyo tant so baton so ba koleka na ngo te. Soke kombeli boye eza danger. Mais Nzambe alekisho longi ngo na pesi merci. Nzamba zalokum. Merci beaucoup patriarche Vesa Makela. Nzamba Pambola yo po le barapé bien ozo le ba bien. Na pesi mbote na passer flamme d'Angola ene mutu aza comme réalisateur na biso ya lelo ya émission lelo na pesi mbote sans oublier Maman Bénédicte Makela mutema ya patriarche Vesa Makela. Vraiment toye ndenge botinderi biso toye biso ya patriarche Vesa Makela ba question na bino ba sujet bo ba to lobela yango toye côté ya patriarche Vesa Makela par rapport ya makambo eleka ki par rapport à patriarche Vesa Makela le baki to moni yango zo se réaliser ko kisama yango toye vis-à-vis ya patriarche Vesa Makela. L'homme de Dieu. Tozana évangéliste. Tozana eloko moko bandeko ba émission mo osalaki avant ba élection osalaki be oleke be émission belé osalaki émission na Ciel Vert TV osalaki émission na Pain du Vin TV osalaki be émission na ba chaîne belé différentes chaînes olobaki eloko moko pona ba élection ba no tourno take musakoli ndenge ni be élection bozo mona ondeni mais ozalaki toujours calme obaki ke élection ezalate. Si tu commences même la veille, il y a une élection, l'élection est à la tête, mais ceux qui, quand il y a l'élection, il y a pour la sécurité, il y a case, après l'élection, il y a grave, il y a somme, mais l'élection, tout le monde est mamou, les gars qui n'ont pas d'élection, tout le monde est l'élection, ça a mis 2 semaines, après l'élection, on a tout le monde m'a comme belé, les députés, les bibi, monsieur Bakangi, monsieur Bana, bien des votes, et ça la main on était dans Mukili. Tomoni ba musuma belé ba député musu bimisi bango lelo tomoni na politique kamé ba comme ça la marabu musu na ndenge na ya créer le romo tomoni mo boulot embouteillage continue na mboka patriarche Vesa Makela. Est-ce que mambolo bakana les akika explication no yo to nzambe ne mutalobela ki lo voilà ben bomba la mingi mais avant le bon na pesi moto mingi pas ya mon fils pasteur Wangata Nzamba lega no pambola ye pasteur ba pasteur ni soit de Bereka Nzamba pambola bango et sans oublier pasteur Richard Mangando Nyekese et puis na maison de pain TV Mobimba Nzamba pambola bango ser bijou Nzamba pambola bango na bo c'était moi nanga frère Flori na poto na France mes condoléances Nzamba pambola ye et Jonathan Mandila Nzamba pambola yo eleko lakaki mama azozela azakati sikoyo mwana Nzambe soka bilikambo réalisaka yango Nzamba pambola ye et bamswe bazalo ki opesa bambote mais après no opesa bambote après donc likambo lobi ke soka lobi likambo na yo tomona yango esalamaka est-ce que Nzambe m'inspiraka yo to yo moko oyebi moto na Nzambe azaka na biloko mibale moto na Nzambe azalaka nako bame atami satu moto na Nzambe azalaka na ba révélation on Nzambe apesaka ye moto na Nzambe azalaka ainsi parle to dit le Seigneur et puis moto na Nzambe azalaka pe na eloko babengi ainsi dit l'homme de Dieu. Donc au monde ndenga na za awa biloko misato vanda kati na ngai Nzambe ikolobela ngai te mais tant que moto na Nzambe za molu mo Nzambe nazo pressentir makambo que likambo ekozala boye neko kamu sabato mikolete ko le kakana makamba mabale oyo na lobeke Afrique d'ici le kolongola alongola Maroc frère ça kamwa ki tout bon match skaboko na lobaki liboso na baki Côte d'Ivoire a kolongola Sénégal soko tuni bana ngato ta ba match ba bisayo na ba Côte d'Ivoire a kolongola Sénégal pe Afrique du Sud a kolongola Maroc donc na lobaki yango et puis tango samba salami to vandaki na sona bana ba fils mon chauffeur mon fils Nzamba pambola eskazali pendant ça musala ba mais papa ça lobaki yango déjà donc soki hôtel be mission oyo mama pasteur salaka batona ke na tina bomo ya mobile na ye alobaki nga na banga ka mutona mingi parce que
azalaka paniquer na makambo te amona makambo minene te et surtout eloko na bangela ke mingi makambo na ye rataka te makambo na ye lobaka rataka te nasalaki émission moko 2, 3, 4 ans passés ou bien 3 ans 4 ans passés na Flamme d'Angola nalobaka ba comédien mingi bakokufa. Oui, bango. Je crois que yo peux me filmer une émission wana. Nalobaki ba comédien mingi bakokufa après quelques temps ba comédien balanda naka. Avant comédien on benga Tcheko akufa. Oui. Parce que Tcheko animaka mariage nanga. Yebta animaka mariage nanga que son âme repose en paix. Nebsaka moi nanga ina zope sembote mingi Sel Chati oyebi malamu na mobile na ope sembote mingi moi nanga Mokambi Djema et puis na frère na Serema vraiment baza para enfant chéri nese bango ke nzamba so azakolo balangai na so mona Tcheko azana bo moimolaite aya tokutana ngene mbala mo peto sangi émission atako pe na chaîne ayi après ça na bengi sakiye aya mais aya kate mais après quelques temps aya pe kokufa donc nzambe alobaka kaka na mosene teme mosala nzambe aza sensible spirituellement yakoyeba makambo oyo ezali koya ozomona do ayiko yeba makambo ezali koya ata nzambe alakisi te ata nzambe alobi te me kati na kwa zamoli mwa nzambe eza ko prevenir yeba makambo oyo koya avant. Alléluia. Yakomona tolobaka makambo ekoksamaka likambo élection nalobaki yango nabaki élection ekozala te mais soki ekozala bakosala mutu makasi ekozala élection ya malonga te mais après bamakambo oyo bamabemige kwa na mboka mais tozomona yango tomoni bulu yeke après l'élection même ata bato ya union sacrée batelebelaki seni. C'est ça, oui. Batelebelaki seni élection eki malamu te eza kutu bopoza te mais bato ya majorité ti lelo oyo bamakambo eza kaka Vital Kamel asali boye kuna leki boye eke boye ebaluki boye parce que nzamba zakasima maloba basai na ye pona koksango papa Cédric na mboka so makambo zo ya grave oui ezo ya grave neso likamba solo kasi eza musala nzambo ko kanga yango sengi nzamba yokela ko wana ko iposto pango patriarche lo valable so c'est que pona nzambe te ndemboko sepeli moto yabake basali ya nzambe tosala ka musala munene malgré bato ba ignora kango tosambela kapona bakonza mboka tosambela kapona mboka tosambela kapona kimia mboka tosambela kapona makamingi pona mboka na biso oyebi to ba Rwanda ba kana pena musée oui bazoya biso awa to programmaki journée ya prière oui tozobondela bamboka biso bazoseka biso bazo bomba bango kuna gereza na mboka bazo sambela mamonaki tango ba Rwanda bakotaki awa ba pepe to kanga bona maboko c'est ça bango na minduki biso na maboko mais to kangaki bango prière comme si bango faible donc pona ngai na sambela kabi pona mboka na ngai mais il y a beaucoup kata mboka na biso makamba ko bongisa ezali so babongisi yango te ekozali kama il faut bakonzi boka biso makambo ko bongisa ezali il faut peuple na bakonzi to vanda to solola makambo ko bonga pembo kana biso kende liboso voilà Patrice Vesa Makela merci makambo ko bonga mais Patrice Vesa Makela sikoyo ndenge makambo ngo ezokoma boye no bayike makambo to mona ya grave ya sormo siko ndenge ozano etake musala nzambe nzambe révéler ki bible lobi que tout est révélé za condamné mais tant ezaki da révéler Patrice Vesa Makela moyen ezati ya condamner oui to condamner ngo soki bato baza ekozala condamné pardon soki bato bazolanda ba directive nzambe bazopesa parce que makambo eza déjà condamné yango somo na tempête wana zo makasi te so c'est le ya boye omona ekei c'est voilà ya boye ekei donc ba konti basali ba peuple mabe mingi pe ba misalani mabe mingi kobanda Mobutu azwaka bokonti na coup d'état. Vous comprenez? Premier président azaki ridiculisé, azaki minimisé, akufi lokola mobola moko boye. Tout ça na ba kolitine mususu. Ba boyi bato ba liteki pour indépendance mboka, ba boma bango. Ba salisa ba famille na bango te. Bana na bango ba mususu, ba zana mboka, ba zali banda mboka.
N'exil, ba mususu ba kufa na libanda mboka, tout ça. Na lobaki on émission passée au Sakina Flam na Flam d'Angola. Milimo ya batwana elelaka. Milimo batwana elelaka. Donc ba konzi ba misala ni mabe mingi et puis ba sali ba peuple mabe koleka. Ba konzi ba travailler pour na bolamu na bango, pour na intérêt na bango. Jamais ba travailler pour na intérêt à peuple. Non valable. Et ça mboka la biso bato su banda botama ti akufi atikale ko sala te. Atikale ko zwanda ku te. Atikale ko sepa na mboka na yete. Mutu azokufa molimo neza kolela. Ndeni mboka na soko za la beni. Ndeni mboka we ko zwa pe. Nazo balikamba solo. Et ça bato mususu ngana kamba ka batu. Ti akoksi ba 40 ba 45 ans a sala te. Ba so atanga te. Tala ba famille bato mingi famille za la kati ya médiocrité bana bazoli ya bien te bazola na malamu te omona famille moko biso tobotaka mwa mingi omona babuti bana 8 9 bazofutra kaka na studio papa la mama bazola na kwe kuna bana batondi na salon muso ala likola frigo ko secrétaire valable eza mawa mingi kolela eleki ko sepela ne belé mais ce que ba ama bato zali kolela milimo bato zali kolela mali chance zana mboka malédiction zana mboka et c'est que ba koti ba ça la dialogue oza dialogue boko sincère pour être mboka na biso ebonga tala ba mboka mususu ata mutu ango azu musala malonga te mais musala quand même ko permettre ye afuta mwandaku aliaka afuta mwa classe ezali mais pas la biso awa ezalité mutoko akozala aza mwasi me tia ko kufa batie ko bala yete abotika bana kaka ya ko sente banso abotira abotanga na fornication ndeni mboke ko tambola malamu bato basala ke mboke avancer mboke za malamu ezaba peuple na ba continuer mais tandis que biso awa makamni sozaka mabe moyen mboka et avancer mboke za la béni ezate lo valable. Merci beaucoup Patriarche Vincent Makela toko barana yo ozo fungola vraiment makambu to koma na émission mais comme sur elengi mais papa Vincent Makela bino za bato basala nzambo pona ata bino na RDC bozala ko ba lisu ya Congo mais tango eloko bozo mona na bobi ke bato bazo konza mboka bango yo mais eza déjà rose appel na fait vert ya okota côté ya bakonzi bazana otalisa bango po parce que bakonzi misusu pe bazana besoin mboka ebonga okoyebisa bango idée ote pona sacrifice pona mboka normalement biso tokoluka bakonzi te bakonzi nde bato balukaka nzambe à travers biso ezala kola ntango ya kala si quelque chose ne va pas na mboka wana mokonzi ya mboka nde mutu akorassembler bato na ye po baluka prophète yebisa bango qu'est-ce qui ne va pas pourquoi bamalédiction oyo ezwa likolo ya mboka mais lelo te lelo oyo so okutana mokonzi moko oyebisi ye vérité azomona kozali contre ye oza contre régime na ye okoriske bakanga yo baboma mwasi na bana to botola kati ya boloko oyo eza yango te il faut bakonzi baokaka ainsi dit le Seigneur ainsi parle Yahweh Elohim Dieu des armées parce que moko ezalaka ya mutu te soko ko mukonzi ozukaka grâce ya kozala mokonzi moza mutu lokola nga soki bafini ngai soki bafini yo pasi onga na koyoka yango yo pasi koyoka mais malheureusement bakonzi na biso na lobi banda bobutu soki azu bokonzi na ye akomi kono ba peuple bakomi lokola ba fourmi yango moni babomisaka ba peuple pona bokonzi na ye ay ko exterminer bato ebele po ye mokatika na pouvoir or mokonzi arenyaka soki aza na unité na peuple na ye ezoko la papa oza na unité na mwasi na bana na yo famille ne ko régner famille za famille ya kimia famille ya bénédiction moi ya biso te yango mona kalilo oyo omona ba passer msusu omona bazali pour opposition oui baza omona ka bango baza belé ba passer msusu bazali pour opposition ba passer msusu baza pour pouvoir ozomona nzambe moko na me bakaboli ye nzambe akabwana te soki nzambe eselenga likambo euti epa na ye yango mpe soki obengami akoexpire yo
pour être solution ezwama na makambo wana mais na mboka na biso division eza kosakana te même aparta basali ya nzambe basali ya nzambe pouvoir basali ya nzambe opposition bazali olepe baza mpe na opposition moko okomona oyo aza pour Katumbi azoba makambo ndenge na ye oyo mpe afayulu azoba yo nde moto nzambe aponi oyo mpe asesanga azoba yo mpe kaka moto nzambe oponi ya mukwege azoba yo moto nzambe oponi kobosala te ya Fatima te bazobake yo ndo za vrai béton yo nde moto nzambe aponi bosko nzambe ango aponi bato combien bosani moko patriarche pasteur grala sipa baki nzambe aponaki ye ayo moko monaki sikoyo avandi ni azoloba so eloko te moto nzambe aponaki o nzambe alobaki ngambo na kobima ozomona désordre même na kati ya soi-disant basali ya nzambe baota na kati ya mboka do po mboka biso kende liboso ezala makambo mingi ya korepare na mboka oyo ezali voilà. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela nzamba pambola yo pour le barabia yango beat oyo tuyaka vraiment koluka yo tina résidence na yo vandaki na yo on sa mamuno musu meto yekaka toluko pona ko édifier toujours ba na nzambe. Merci patriarche Vincent Makela toujours kana sujet wana tolobaki oyo lobaki ki après ba élection to mona makambo no to mona te lelo yo patriarche Vincent Makela to mona insécurité koti makasi na Congo na ba province oyo to yebiki ba no makambo no zala te to mona koti to mona na ba Congo kuna na kipese bakomi ko bomba bato live ko boto la babiloko to mona to ya kuluna na ba commune nyonso na ba commune to no mona ke commune o mako bato bakota te ba policier bazala les commune mo za sécurisé mais lelo kuluna koti makasi ko mo bomba bato mo koti quand même quartier neti quartier bato bakimi quartier batiki bakuna quartier wana patriarche Vincent Makela siko pona ko kangelo ko wana patriarche to eka po bino boza ba lusu ya nzambe to ko sala nini vraiment souffrance abu ngana ko pesa faute na bakonzi nyonso yo bakonzi bazo kango bayebi yango mais bazo sala nini batini ba policier bazo et puis na critiquer ba policier na biso te mais un policier toi beau pour azala un policier il faut ça muto oyo atanga c'est ça plus par ba policier na biso batanga te yo mona kate basaka makambo ko na ba koloka ba kuna lokwa mo ba voyou moko boy cause la policier ça te que faut aller poli faut aller sans manière non ba policier mo so bazaka sans manière talaka kata pour so ba tinika ba ko kanga mutu tande ba yaka na ba armée na ba ni ben intimidation ba ko intimider ba to nyonso tout osomon police azaka ndekona te kela bamboka mususu soki police ay ko interpeller yo akoya avec beaucoup de respect c'est ça oui mais pas d'abisote là donc les gars nyama ay ko nyata kota sabakiti kota et ça la kate parce que ça ko quitter ba policier yo tout d'abord nga nebi moi na moka ze ko sala kuluna comme ça baso benga lion oui le là ça policier bate azu formation atika biloko wana ba former tika mais sikoyo asukaka idéologie c'est que na kikuluna sikoyo amemiango sikoyo na la police est-ce que muto sikoyo bazupe munduku ba pesiye au sa ndenge nini ya ba mo côté na bandako ba crime mo sala makasi omona na batenya la police eza mawa mingi inite mwe basala ki babenga bosoki ba ujana mais wana baza na ebite soki na pesa beaucoup de commune baza plus que ba voyou Bango so balingala ba koti Swahili so Swahili ba koti Kikongo balinga boyoka na kuna peuple te ba bezo boyoka na te eza fota ba konzi mukolo toko so ba konzo yo bakoya na rigueur na mboka na biso kuna ko sala dans une semaine non c'est exemple moko Moussa Yakiawa Moussa Laurent Désiré Kabila Edwanga nazotia na ponga bi fa stade de martyr yo yebiango muibi esila ki dans quelques jours muibi esili so tout ali wona mutu na nzela aussi bo senga na yeba na kina ba mibi ponga bi wana baza même comme ça que frère mboke baby pour la bango mboke bebaki to changer cop mboke baby parce que ayaki na ba rigueur moko boyi c'est ça ozomona ki kuna oye comment politiser oui tandeni pour la banque sa peuple
politicien na ndenge nini Patrick nga zo solika masolo ka ba politicien ba mo ba travailler na kuluna oui yo oyebi ke ba shego yo na ba tumso ba saka mobulu aba ba bengela ba constitution basi ba bengela ba constitution basi Patrick yo za musala nzambe yebi mambo ndenge nini boki mosala nzambe longolenga kinwa nga na bote mena sawa na bote mena ko excessa na ko na ko mena excessa na za vrai kinwa eza teke na utaka na chela tono teki mbata mbengi na bote mikuna na yao nga na bote ma pena awa moto na ngekundama na excessa je connais beaucoup de choses Musa yake awa ki kule sili ki pardon ki muibi sili nga na bana ngina quelque miibi ya ponga bi bazuki batu normal su ba no tumba bango ba tumba kutu garçon mo na commune Kinshasa to ebana na e ba tumba ka ma plein air ma na quartier na emoko même ko vanda na babisi système oya ko tuta na makolo fongola makolo bando ko balimisa ngapena na chama kona ngabana esilaki betani mitu tu mais banani bakomi kola ta bien ko chemise ko la ngaboyi ba recevoir na ba chauffeur qui voyait sili na sengle na banini ozana filmu na libumu oui donc mboke tambola kana mibeko mais ba kontra biso bango mo baza ba champion ya kobuka mibeko ndani ba obliger peuple toto sa mibeko voilà yango soko na makamo za continuer ba mobondo baso sasa bato na nini na maluku na kota maluku na plateau de bateke oui awa soki na bandundu mais l'état soko sisa bango te awa sukisa bango te ma gruskila batu bazako nyonga l'état mobimba elongo kuna et comme ce qu'on a ba Congo na Kimpese mais finalement donc il faut mboka na biso ndana lobaki awa to vanda to solola makambo boksezali mingi omona makambo onyoso ekosila eza mupepe mabe to ko benga no mupepe mabe oyo na mboka na biso na kombo na Yesu Masiya PKI. Voilà, merci Patrick Chivesa Makela, vraiment merci bandeko ba pesa biso sujet oyo ba esa so do luka Patrick Chivesa Makela par rapport à l'élection boyo ki yango papa Vincent to yasunelo mo retourna yo ndenge no ba ki élection et ça la maté so ba sala on a teti de tout monde qui ba sala on a teti ba bimisi ba député ba bimisi babisi président de la République déjà prêté serment tout le monde qui yango siko Patrick Chivesa Makela tout le monde mambo komi ba lengwe na tsango na kwangu kuna na professeur kwangu le tout le monde komi na ba Congo siko so na biso surtout biso to na kitsa ça nous ndenza mal arriver la kayo so na biso zanini biso to bondela nzambe plutôt za la vigilant to za la vigilant na biso no so tout tende to wela ka bokonzi ya mboko yo biso tout tende to yibaka mbongo mboka biso tout tende to liaka mbongo mboka na biso na ndenge ya fraud na zoro bana kombo na Yesu Masiya ba peuple ba kufi mingi to za victime ya mo quelque groupuscule batu bazako bebisa makambo mboka po bato baza bata famille na bango te oyo nzamba place bango na mboka Congo bato maka victime ya makamba baliwa e bato wana bakimisa ba famille na bango na yebisio na kombo na Yesu makambo yo ekosila ekolanda kaka bato yo bazali bongo coupable ya kobebisa mboka Congo peuple congolais tozala kimia nzamba azali nzambo to sambelaka azali lobande biso to wela na bango bokonzi pombo kwa za biso nyonso propriétaire mboko azate mboko za ya leta ya nzambe mais nzamba tsa leta pour combattre la population pour sécuriser biso so bazo ça le contraire nzamba azali un jour nzamba kofutaka bango tozola muka nzamba azali. Voilà. Wana ezaki maloba ya Patrick Chivesa Makela oyo alingaka bino oyo nzamba alobelaka ye oyo apesaka bato ebele ba inspiration pe oyo apesaka bato makasi ya kosalela nzambe. Merci beaucoup Patrick Chivesa Makela pe napesi bana na nzambe nyonso tout vraiment oyo bavandi baolanda émission oyo vraiment nzamba pambola bino sans oublier église Valle de Bereka pe église la Rocher de Sali napesi bino vraiment mbote nde bolandaka basali ya nzambe. Patrick Chivesa Makela tokende vers Ozinda oza na je suis kozala ba dernière question na ngai pona na tuna yo Patrick Chivesa Makela sikoyo ndenge baponi
président ya mboka est-ce que mandat oyo vraiment ndenge okende na nango na makambo oyo teke yo musala ya nzambe omoni yango ekende ndenge nini? Bon, ndenge baponi président Fachi na bambala mingi faut ko benga président parce que yem tazawana président Fachi namona ki tango apretaki serment na ye badedeki mboko na maboko ya nzambe elingo bake président Fachi so totele malamu aza mtangamu na biso donc aza tozane race moko aza chrétien asambelaka de tomonaki pasteur na ye Laurent Dalo asalaki libondeli moko bien ngala lingi en tout cas na banoso babondelaki wana ngai molimo na ngai et c'est plaki na libondela ya Laurent Dalo bongo bataonda papa bele balaki na ngunza balobaki eloko te bangunza bakosela eloko te nzambe nde tokosela eloko na mboka oyo bangunza wana te soki banzambe soki banini wana te Jésus mtazali maître azali nkolo aza mobikisi ya mboka Congo. Tomona pe ba chef coutumier ba yakina ba cérémonie na bango place wana. Na lobaki ko déjà ba chef coutumier baza na rôle na bango. Nga na ko minimiser bango te, na pe ko critiquer bango te. Et sengé pe bango bazala. Mais na place wana et sengé teke munusu azwa parole. Et sengé te munusu azwa bisala sala. Lokola ba dédié ki nzambe mboka na maboko nzambe ba bengi pasteur Laurent Dalo akobondela et sengé si la wana. So bango sala ba cérémonie bani mususu ba sala ngo en privé. Parce que place Hollandais, Yesu Masiende azalaki maître. Mais so bo bali siena banzambe mususu aza sous maître te. Ouais. So bali siena banzambe mususu na ba pratique mususu ezaka honorer so ngote. C'est très important mamna zoloba. Oui. Donc, président Fachi a mis pesa mingi na losambo. Pe asala gouvernement ba yaba technocrate. Ba technocrate bato ba kosunga ye pona mboke kende liboso alongola ba bilongia kala na biso to yebi bato ba yiba bato ba bebi samboka mais bazongi si bango na ba députation bele bazongi mais mabe yango wana zongi bilongia na nyonso ngala ndimite ke bato na ba poni ba na ba peuple yango tozo ba ke seni a nommé bato ko nommé yo tozolo bango po bato bake kozonga te en réalité ngaza mosala nzambe je dis que la vérité babilongio bazongi songi wana eza lokuta la mère mende jamais bakoki kozongisa bato wana po peuple alingi bango te mais ndenge président Fachi alobi ke berere oyo ya le passé ayi kozongela yango te azala mayele apona batechnocrate apona bato bazala so ya mboka tomona mpe bilongi ya sika bato bazana souci ya mboka po ete mboka ekende liboso soki azongisi kaka bavie singe wana mawa tro mboka ekodekole te nalobaka mbala mingi ke président Fachi azali mwana ya le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba aza mwa n'importe qui te aza na kombo kodefendre kombo ememi ya Tshisekedi wana ya papa na ye fa defendre yango asala makampana do ngete yo za masala ngai toza ko tambola na yo zarawana yo te atia bato oyo nzambe akopesa mayele ya kokama mboka po ete mboka pase leki mingi po ete mboka kende liboso biso to kambaka batu pase leki omoni mikolo otikoleka to tukosala collecte moko d'église po to tina mwana moko n'hôpital hôpital na mbongo to sangisi na église bato bali to sasa na église misale zate on ne peut koteka boye bandi ko panza olinga po sala mo musalo mukeboye ndenge na mona ki mkonso fils azongi na mutuka na ye barulage babotoli ye tout so ba ujana babotoli mbongo ni so salaki na barasi kutalobaka te alobaka mabe mukolo wana oyo mboka ndenge nini elobi ndeko boketwa ya oyo peuple ndenge nini mboka ndenge nini donc président Fachi a fait l'effort bilonga ske kota bambaka bien ya je crois que mboka na biso ekokende liboso biso ba chrétien to veille na ba prière to senge pa ya nzambe apesa so bato malamu
et mboka kotambola malamu po te bible lobi mboka ozo tambola soki bayenge beni bazoka mboka mboka wana kozala mboka esengo pe ba peuple bazana esengo mais soki bato mabe bazoka mboka ne kozala mabe pe ba peuple ba toujours na kolela bible lobi yango nzambe alongola mpinzo na biso bato malamu bazala po ete tout se peut la paix, l'homme valable. Merci beaucoup, on est allé patriarche je fais ça maquille nzamba pambola patriarche je fais ça. Toromi vraiment presque na toromi na suka émission nzamba pambola yone mutu. O vanda ki na émission benga ki ba ki to kutana patriarche to lo ba par rapport on nga lo ba ki marambo après élection marambo beto mona boyo ki mamunde na pesi biso message vraiment nzamba pambola bino. Patriarche je fais ça maquille la toromi na suka mot de la fin pour na émission alelo. Mot de la fin. To lingamboka. Parce que mutabota makane ekolo moko nzamba ngé tobota matosa na ba congolais to ponaki teke nzamba kitse so na Congo même ta sala ke ngai na lo valable passe à flamme na bande comme to bota na Congo il faut to réjouir na mboka na biso faut to sepela na mboka na biso congolais koma ko kima mboka na ye aka le vona tana mboka muke pas so katali parolia mais tandis que mboko eza na tout mboka moko teleki Congo na bomengo na ko beloko moko eko kamusa yo tozwa chance pengolu ya kozana mboka lokola Congo mais Congo ezwa chance pengolu te yozana ba peuple lokola biso ba congolais to comprendre la mozino lo bien tozwa chance ngolu ya kobota mana mboko eza na tout lokola Congo mais Congo za chance te ya kozwa peuple lokola biso ba peuple congolais ba ignorant oui toza ba ignorant nandenge ni pa oyebi kaka dembo ka sonenge tambolaka so c'est ba peuple mususu ndemboko echanga congolais alingi ko appuyer ba antivaleur akumisa mingi mabe mais malamu akumisa ka pesa la rangote donc c'est un exemple moko tosana période de compétition zobeta mais na ba quartier na banda so kurezo zalate mais le para zobeta mais na ba peuple mususu snela ki akiko ko na ba fatigue na ete kotika c'est ça mais osala courante ba yeba kupe kurezate mais bena ba pesa ba kata mais anta kurango ezate ba kata nini ezalaka te eyaka te ba yeba la fatigue ba zo intimider bino donc to comme ko na esclave c'est ça na mboka na biso moko oh mais na mutu ko boye carte orange permis de conduire on dit bo sanse imbongo pobo somba na ye mutu kawana mema wa mingi tande to zo nyo kwama na mboka na biso moko kimezalite sikoyo ba bijou la tamakasusu te oui so la ti bijou mawato mama ko tout même ba periki ba tsaka ba mo la to na maele place ba comme place mo bombe tina sac a mi côté mso alati ele ko na yemoko appareil portable oyo appareil cellulaire okyo oza libre te yote mabuna balabala obenga mutu mais mi semble so kolongwa lo valable zo seka ezama wa mingi seka ma papa seka moya ma ezama wa mingi ngana zo grâce ko voyager na kala bamoka batumso tande peuple zo vivre so za motema to ko zonga te yako moninga te so na ta na zo ma mingi so abina zo ko mo mutatu na bi passer zo so na mboko yo na bingana linga Congo obi kombe de fanga na boyo ko devant na poto OK akasi donc na linga mboka na ngai me mboka ngo il faut biso fe ba peuple to zape na devoir na biso ya ko sala po to revendiquer ba droit na biso to zonga na ba droit na biso voilà donc peuple congolais biso pe to zala éveillé je crois que to kolongo na boumbu na kombo na Yesu dédicace et na quelques salutations na bande comme ça na peska bano so andi biso mbote bo ne ko landa bo s'abonner mingi na chaîne na bino pe to na posa soutien na bino et que ça bon malam ndenge flamme nangola lobaki mikolo kwa to kotia compte bancaire wana ozana quelque chose on peut sabiso pour te faire avancer chez Nabino vraiment to kozanga te kokumisa nzabe ka Nabino na pesi mbote mingi na bino nyonso tout mbote na bino bon continuer kolanda chez Nabino bande émission kino suka biso to finga kate to lobaka makamba solo et que ça la bongo malam kola pambo na bino na kombo na Yesu.
Merci beaucoup Patrice Vessa Makela nengo disposa ki tana yo vraiment o tikaki poto ya mayo na émission to tuno ba question oyo bande ko ba pesa ki biso vraiment nzambe pe ya lola apambolo Patrice Vessa Makela apambola pe yo valable. Merci beaucoup Toromi Nasuka na pesi mbote na pasteur Flamme d'Angola azaki na sima ya caméra nem to filmer biso nzamba pambola ye na pesi merci na mama Bénédicte Makela œuvre d'art ya Patrice Vessa Makela na pesi merci sans oublier famille Makela mobimba o baza partout na mukili mobimba o place Makela azali na pesi vraiment merci za toujours na se makolo ya basali ya nzambe pe église va de bereka toyebi ke toza na activité o toza na ngona février awa oui fana no belango hein toza activité na février zali bongo bunda Olonga, tous ça bon, on a ba servante, on a ba serviteur de Dieu. Alors inspiration et maman qui est pas il y a servante de l'Éternel, c'est fora makela que je salue en passant. Nzamba le gano pambolé, jade nzamba pambola yo et tokoza la bisonyo so wana ba sali nyonso avec de bereka tokoza na mois février vraiment okoza la le bien venir pour na milulu wana parce que nzamba ko sala makambo ya kokamwa. Que le Seigneur vous patafiole au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup Nenga Patrice Vessa Makela lobi toza na commune à église va de bien que za na commune à Kinshasa na avenue Maluku numéro 86 ceux qui osali oza musika aussi na pe famille aussi na bandeko po baya ko participer na activité wana nzambe vraiment ozanga te pona kosunga bino. Merci beaucoup na bandeko nyo surtout va de bereka sans oublier divin lo sambo na église va de bereka muninga ya flajo mutema ya flamme na pesi bandeko nyo surtout balingaka ciel vert TV. Vraiment, partout dans mon qui m'a dit, Nasuka, émission Roya, Bogoza toujours édifié, vous allez brancher la CLV TV, Zama Pamolabino. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani loboko na tata ese moi milikola baninga mina ye. Ciel